Merci parce que permet que Bichot se réunit quand il n'a pas ici quand n'a pas de la Bichot. Nzambe kamba Bichot et badelipe suka ya masono na nyonso ekoleka awa Seigneur tambusa Bichot na kombo na Yesu. Amen. C'est vrai il y a liboso poto ke na ba détail na Bichot ya eloko toyeli awa Bichot tozali association ndenge omoni bandeko balati bakolo bakepi eza kombola bopeto. Tant on a un téléphone, je suis pas là, combat quand bien c'est au combat raté. Au combat raté, ils ont battu. Oyo pasungaka, donc ils sont plutôt sungabi nous aujourd'hui. Amen. Donc ils sont sungaka. Association la biso zali et sungaka. Bano bakufela, bano pe ba maman bakufela mibali. Donc tous awana, on a kusunga. Et yami balé. Nalingi nalendisa moke na livre ya 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 13. Et si je n'ai ezali yo muto za na bomoi esengeli oliki ya lisuto bi amen. Amen. Donc ezo bisa biso na kati ya histoire wana babi ezalaki na mokonzi moko David tanga zwaki bokonzi na ye Bible dit que ezalaki na muninga moko bana utambola ne malamu na kombo ya Jonathan. Et Bible dit que pendant que Jonathan na Saoul bazaki na bomoité et Bible dit que le kola Jonathan asalaki bolamu mingi na David et yango na zongaki atuna eseza na mutu moko atikaki na ndako ya Saoul te ona ko sala bolamu. Et Bible dit que ezalaki na serviteur abanda osala ndako ya Saoul na kombo ya Tiba. Tibabite ezana mwana moko aza kuna na Oledeba na marqué kuna mwana kuda zani na mutu ya te abuka na makolo. Oh na réalité na kotala boye Tiba azalaki makolo tanga bota maka pardon Mephibosheth azalaki na makolo mais pendant que temps bayoki que Saoul et na Jonathan bakufi et Bible dit que babana kokima na ye taba kima na Mephibosheth et mutu amemaki abetaki libaku et akweyaki alaleli mwana raisonné mwana ya moke ya bébé olaleli ye donc akolebukanaki ye le jour wana et ntango akei mboka mosika Oledeba place oyo ndeko aza te lisungi eza te et bible eyebisi biso ezalaki mokolo moko lokola mokolo nyonso te lobi amen. Ya liboso vie ekomelaki Mephibosheth amitalaki bisika utaki na vie ya bien batikalaki kokufa nzala te banda kolia eloko nyonso azali nango besoin kosenga ngo mpo papa bango azalaki roi nde tomona RDC oza mwana ya président otika kokufa nzala te donc azalaki toujours na vie moko meye mais ntango akomi na ka wana ebibe obike na kotala boye moralement abana omona ke akoréussir sur na vie te tolobi amen. Amen. Pourquoi parce qu'amonaki de esili po na ye espoir eza souté bato bazalaki likolo bakiti na se ngana ndeko zawa eza pe ka ekomeli yoloba amen. Amen. Ba misu bazawa bazalaki na baboti moko bazamda osima mbongo ebele ozalaki na vie moko ya bien obanda kolia eloko nyonso kosenga papa kosenga mama mais ekomona ke okomi na mama moko boye donc papa aza souté maman aza souté mais tika na yebisa yo ata malgré maman aza te papa aza te mais eza na papa moko aza na likolo ye azali nde papa na otolobi amen. Babengi le père des orphelins mobali mwasi akufela baboti et bible obi ke deuxièmement na vie ya Mephibosheth amone ke makolo eza te aza likoka donc akoluka wapi akende koluka ta mbongo akoluka wapi adéplacer azwata quelque chose ou bien ça ata musala moko boye donc espoir na ye ezali surte mais bible obi ke ezalaki mokolo moko lokola mokolo nyonso te Nzambe atindelaki ye mutu moko na kombo ya David loba amen. Et bible obi ke mokolo wana aliaki na mesa mokonzi et pe vie ya Mephibosheth wana mutu abungisaki espoir mutu azalaki sur espoir te espoir ezongaki na bomo tolobi amen. Donc exemple ya frère Patrice o maboko ezalaka te ntango azokola espoir ezalaki te mais Nzambe asalaki kaka na eloko oyo aza nango lokola talent abibisa ye na miso ya bato elela koma langa nzembo ayebani monde entier
Donc yeba kende ngo sawa eza na eloko moko nzamba tsaka tina yo yango ekosalo un jour mutu oza mobali ekosalo un jour mwana mobali oza mwana mwasi ekosalo un jour mwana mwasi tolobi amen. Amen. Na pesi conseil oyo na biso mutu monaki to bumisi espoir mama zate papa zate metika na ebisa yo bango si bakufa mais na mutu oyo andima charge na biso ezaka Yesu Masiya tolobi amen. Amen. Tobeteli Yesu Masiya. Apambola biso na moi petite exhortation. Donc ndenge tolobaki na bandeli toza association kombola donc eza parmi association oyo esungaka bana oyo baza na ba papa te baza na ba mama te et bami baso bakufela pe lubali. Donc yango toyaki tosolola moke na ba responsable et tokokaki jamais koya boye sans que tosala ta symbole moko oyo kotalisaka na kombo na biso eli koloba nini. C'est ça yango wana tomemaki moi quelque chose et na kosenga mpenza bandeko batelemi baye kozwa yango bakezwa yango otelemi basi batelemi bakezwa sali boye to fungula kwa parce que balba nge maintenant na iloko tango na wakela tango yo tikele bukutu isengaka ezala na kati ya emballage te mais isengaka ezala na ouvert na miso ya mutu nyonso po mutu mosusu omona o te na fungola pe eloko na yo batielaki ngai ntaba na kati ya te opana donc wana alingaki mwa moke toseka mwa moke mpona ntina ya likambo toyeli. Donc c'est ça biloko oyo tomemeli biso yango na yebiso yo mwana nzambe boza mwana nzambe loba amen. Amen. Yo mwana nzambe ozawa donc nzambe abosani yo loba amen. Amen. Donc te tozawa toyeba ke totambola mutu toza awa mais nzambe akotikala jamais kobosana biso wana bino toyebanaki te mais bomoni biso. Donc elingi koloba nini prière nyonso oyo osalaka même na monoko boye même na sa motema même na pensée nzambe azokanisa toujours bino loba amen. Nzambe aza lepreuve ane nzambe akanisi bino atouche biso et biso mpe toye mpona koofre bino quelque chose oyo esengelaki selon capacité oyo esengelaki topesa bino. Donc nyonso ezali na ngolu ya nzambe. Donc bamadeso ezali c'est ça tout ezali awa nayebi ke nzambe akosunga biso soki apesi lisusu donc ozala lisusu elongo na biso tolobi amen. Amen. Ça va? Merci moke. Mama tolingaki tu oya comme moto aza
Maman Konde, Oui. Maman Konde, en tout cas, ils ont le bureau sur un kilo awa. C'est ça. Ils ont association Congola, ils ont direction, ils ont en Europe. Il y a un mécanisme qui bino na gare ya Riflarawa on a coupé ça bino quelque chose na o mutu ya bien mukenza mapesa biso. Donc yango to la qui na posa ta ya un mot na yo symbole d'abord. Symbole d'abord ya coupé ça yo. Le rappel c'est que il o nyonso to pesi bino c'est ça yango tala no kuna c'est ça. Donc, merci beaucoup papa. Tosepeli makasi na visite na bino. Ngai kombo na Mama Konde naza éducatrice. Biso bato lambelaka bana ona kosunga bango soki baza malade na ba problème nyonso kosokola bilamba kosala propriété ya ndako. Tosepeli makasi na ndenge boye kotala biso parce que bato lopoto ba français balobaka ke loboko epesaka yango nde epambolamaka. Et puis na Bible pe mokolo suka Yesu akotuna biso ke le nazalaki malade boye kotala ngai, le nazalaki na prison boye kotala ngai, mais akoloba nga nazalaki na prison te. Alobaka mutu nyonso oyo osaleli bolamu awa na mokili eza kaka epai na ngai nde osali yango. Alors tosepeli makasi na lipamboli na bino opesi biso vraiment ekosunga bana mingi. Toza na 24 bana awa 23 filles na un garçon. Batanga classe baliaka balataka pe baza pe bazalaka pe malade mais nzambe pe asungaka biso na lisungela bino oyo pe ko bakisa susu en plus nzambe apambola bino koleka pe abakisa oyo zangi kata na bino. Merci beaucoup. Ça va? Oh le bango, vous présentez, c'est le représenter. Vous comprenez? Ça va? Naninga a présenté Batou. Donc il y a présenté comme on essaie Mira, Azapé Awa, Nakati centre Awa ya Angers, les enfants abandonnés. C'est ça? Yango Yazo Loba na nzela baninga ne nyonso azana liloba oya koloba mpona association na biso oyo